Mbote baiki vous avez partout dans le monde entier pour nous rendre à travers la chaîne YouTube de nous message le nom mais matali politique ya mboka na Congo to pe actualité ezali kotambola na mboka Congo lelo penza to kosolola na mwana mboka Clément Muza ozali moko na kati ya Lamuka pe décidé parti cher ya président Martin Fayulu na penza to kosolola sur la question d'actualité ya mboka na Congo to pese déjà Mbote honorable Muza. Mbote maman journaliste. Bonne santé. Bon, santé ça moi malade mon moqué. Mais seulement vous savez que moi qui les côté na maladie autres benga Covid pe to ningi samaki moi mingi. Nzambe asalisi biso. Basusu to bika kaka po to melaki mai ya pompi. Basusu to bika kaka po nkolo alingaki ke oliendunda pe biki soye ko makisi ya Covid. Mais wana tozo yo kana mikili ya poto ke malade ye makasi to beleli lisusu na ministre ya santé tozo mona ba prévention te to tozo yo kate lo lengeni ni ministère o ya biso ya santé azo sala pour que malade e côté la ki biso na nzela ya importation, c'est-à-dire na nzela ya bato ba utaka ba mboka ba pa ya top mikili ya poto e côté la kabiso na mboka autant na mois de mars. Mais si ko kuna lokole komi ebele tozo mona na banzela to na babisika mususu to vandi batu ba uti ba poto bazana ba famille ba ye na bango kisasa. Alors ezo le kandenge nini tozo bele la payer na nzela ya émission to osala ameka ko sunga bana ya Congo pe bana ya kisasa pour que to lutter ensemble bisonyoso pour que maladie wana to kabola yango te pe emoni sabiso pasité lolenge et bebisi makambo belé na mboka na biso. Oui, honorable Muza, to bana penza matali ba consultation aux qui initiée par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi et pour continuer déjà et banda qui déjà depuis semaine passée to oko banango analyse ni pelo ko sana ba consultation atako bino Lamuka oboya qui ko participer mais quelques leaders na bino ndakisa Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba bazaki présent kuna ko kenko sola na chef de l'État na maïnyo so ndenge sam na consultation kino lelo analyse ni ko sala les chefs de l'État ko consulter bato. Bon tokoki ko commenter moi moké koloba analyse ezali tozo yango point par point mais le kola biso tolobaki ke tozala nanu mosika na ba consultation oyo ezo salama. Parce que tout le monde qui est dans la constitution a vraiment proportion et amingité pour tout makambo ya malamu ebima pour omoni mboka na biso problème oyo tozana ngolelo crise oyo côté biso na mboka pe makambo nyonso baby mboka komi ko zinga mikolo nyonso olamuki na tongo mboka za ndenge mususu okoma na pokwa ndenge mususu lobi tango olamuka mbo et puis ndenge mususu ezali te ke eza na kobonga eza na kobeba na makambo nyonso. Alors, tout le monde qui compréhension na biso na oyo tali ndenge nini tokoki kobima na monyokoli oyo to crise oyo tozali na Congo na Congo. Toza komona neti ke pona bandeko oyo bazana libala oyo tobengaka na lopoto coalition FCC cash bazo mona lokola problème ezali ndeko Tshisekedi to problème ezali eza ya malamu te pour que to bima penza na ndenge longo bani na monyokoli oyo toza nango na mboka. Problème ezali e uti pe na nzela ya baponami oyo salamaki ya malamu te. Soki lelo ndeko mwana mboka président Tshisekedi azo kokate to akangami azana kaka eza parce que résultat oyo ya élection na ndenge ezali komona na lelo na ndenge ya libala ezotalisa polele ezala na assemblée nationale ezala na assemblée provinciale ya Congo mobimba ezala na sénat to na gouvernement et be bato ya Kabila nde bato bazali na pouvoir bango nde bako gérer mboka en réalité parce que bazana majorité oyo mécanique oyo bango moko bamona yango mécanique pe oyo biso tolobaka ke eyaki na ndenge ya koyiba peuple élection na ye. Alors na contexte wana ezali passi pour que concertation oyo na lolenge ezali ko salama parce que moni ataye mwana mboka oyo azali moko ya coalition akeite pe biso to keite na mesilité tango supa koko kende to yebite toza koloba oyo lelo mais biso petit lelo to keite
pe to monite makanisi na biso pe na ndenge ezali ko tambola ata ko tosali ata communiquer mon côté na ndenge ya parti na biso eside to na ndenge ya lamuka tozo mona ke makambo oyo ekokende malamu te mais to pesi liberté na mutu nyoso oyo amonike na nzela ya démocratie oyo tolinga na mboka na biso kakoki kokende akokende na ye pe to pekisa moto te mais biso to monike wana ezali lokola oza kotia kisi na pota monene oyo yoza nango pe yo sokoli pota yango te ekomema biso na ekoki pe kobonga mais biso na ndenge ya politique ya mboka na biso tozomona ke kobonga te parce que la constitution ekobonga te parce que omoni union sacrée au bango balobi to bomoko pene ya mokonzi ya mboka pour que ba diriger ezali eloko oyo ekomema mboka na pasi parce que élection te salaki ke tozala na makambo ezalelo parce que élection esalamaki malamu te pe to lekaki na kofinga te mais to cholaki bandeko oyo na lolenge oyo bango babimisaki notamment ba député alors to monaki ke ezalaki ya solo penza te na ebele baike mais lelo to monake bandeko bazali ko luka ndenge nini bakozwa bandeko wana pour que basala te makambo pe ko bonga te parce que mutu oyo azaki na moyibi akozala kaka na moyibi akoluka kaka ndenge nini na moyibi na ye wana akosa moninga donc bazali lokola mpuku na nyau bazali kosala likelemba ezopesa mboka pasi pe ezomona na poleke eza na bato moke oyo bango balingi bazwa mboka mobimba ba contrôler yango pe baza kotala ke batu bakokufa batu baza na nzala batu baza na misala te hôpital ezali te bana kelasi ezali te tilelo bana bakokela classe te baza ya komona yango kaka pe baza kotala pe likambo ya kosala ezali te parce que ba solution oyo bango bakomi koluka lelo ezali na nzela ya ba etandoike ezali na nzela ya ba internet olie ba pesa biso yebi ke mboka ndenge toza boye conseil ya ministre sala magate donc makambo etali mais kasi ezali problème crise oyo toza nango eza likambo ya FCC na cash kaka te kasi yango bato bakobenga na tripartite esengeli FCC cash pote crise elongo na mboka Congo parce que à chaque fois kobenda negozaka mboka na biso kotambola malamu te biso de peuple nde tokosibir yango no ekozala une bonne chose yango moni mwana mboka Martin Fayulu oyo azalaki candidat ya lamuka pe oyebi lolenge nini population epesaki ye bavoix donc azali moto oyo ya konegliger te pe moto ya bwanya pe azali na mawa mpona population olandaki atie lokasa likolo ya mesa ya cash ya FCC cash bandeko nyonso ya Congo mboka na biso lolenge ezali kokende ekomema biso na pasi lisusu ya koleka boya tosangana bino bandeko ya FCC cash na ngambo pe biso bandeko ya lamuka pe na ngambo oyo to solola lisolo oyo ya mboka na biso to sala ba réforme to bongisa ni nelekaki malamu te na seni ni nelekaki malamu te na cour constitutionnelle ni nelekaki te na nzela ya sécurité akeno ko solola ndeko na chef de l'état na sima ndeto ko kene ba osangana to de biso tolobi to kozala na soki azoloba na mosika e ko avancer pe mboka to zoloba na mosika te mokili mobimba yebi likambo yo tolekaka na nzela ba etando mike pe na ba émission na bino poto expliquer yango tolobi oyo wana ezali ke ezali consultation ezali diamboka mwana mboka yaka opesa biso makanisi na yo ona lopoto babengi avis c'est-à-dire nga na yebi déjà lolenge nini na kosala pe nazali koluka oya yoya pona sala yango et pe tango ekoloba make le salut du peuple c'est-à-dire que mikano oyo koya ezomona na ke kozala mikano oyo makasi to yebite makasi yango kozala ndenge nini azali na makanisa malamu te pona mboka parce que na kati yote honorable Musato mona ki chef de l'état Mikoele ka kitanga kelaki na Brazzaville kokuta na no homologue na ye Sasunge so na sima mona mboka Fayulu akena pe okuta na Sasu kasi babi Fayulu akosenga ba yambenda na kuku yena chef de l'état basolana na kuku na sima apo bakosola bapanisa ngo bakomona mokili bakomona kasi ya sengi nanu yena Félix bakutana nanu en huis clos bolandaka makambo wana te atake mwana eside na koyiko yebisa yo ke lokuta oyo ba journaliste bazali kosala ezali parce que mosala eba kosala ezali professionnalité pe malamu te omoni mboka ezalaki na pasi awa na likambo ya minembwe ba journaliste bakangaki monoko mboka ezalaki na pasi awa na makambo ekoleka na mboka bakoboma batu mikolo nyonso ba journaliste bakoloba te bali moke o balobaka makambo ya mboka
mwana mboka Martin Fayulu soki akendaki na ngambu ya Brazzaville parce que ndeko Sassou Nguesso abengaki ye asololaki na mwana mboka ndeko Tshisekedi pe abengi pe omonaki ke ndeko Tshisekedi yazongaki lisusu solution oyo tozali koluka ezali na nzela ya lokasa oyo atiaki pour que to bimana pasi oyo aza mutu oyo alingi pasi ya Congo ekobate parce que soki tosali ba réforme te makambo oyo kasha kolela lelo ke libala oyo nga nazali awa libala ya pasi ya monyoko liko bunda bitumba babeta kanga pe na vimbi nazokoka lisusu moya kotambola te ezali ya pasi pe mwana mboka azali kobeta sete alobi ndeko Kabila aza problème ya mboka ndeko Tshisekedi azali problème pe ngai pe na yi problème lokola moko mokonzi oyo azali sikoyo ya lamuka pe moto yo ayambo baponaki pona basala élection alors il faut tozala na ndeko oyo tobengaka na lopoto neutre pe alansaki appel alobi ba papa épiscope bino bozali ba prince de l'église ba pasteur oyo ya biso bandeko ya Sadek bandeko ya Nations Unies bosunga Congo parce que sika toko kende soki libulu wana etimwa mi penza ekozala pasi po libulu yango ekozala monene ekokunda ba congolais nyoso voilà pourquoi bolingo na ye na mboka azali kotala teke likambo ezali ya FCC cash azali kotala ke likambo ezali ya mboka pe euti na makambo etali ba élection oyo bana mboka nyonso na conscience na bango ba yebi ke élection ezalaki nde lokuta élection ezalaki nde ba influence élection ezalaki nde moyibi ya voix ya peuple mais lelo oyo il faut tozala humble ndenge ba français ba bengaka tomi kitisa nde ezali te lokola lokasa eutaki pa ya ndeko Fayulu ke ezali mabe consultation yoyo ki bandeko eside balobi ke consultation wana eza mabe tolobi obea oya kokende akende mais biso tomoni eko résoudre problème yango moni et la muka ezali ya mwana mboka Fayulu te eza ya Mozito te eza ya Jean-Pierre Bemba te eza ya Moïse Katumbi te la muka ezali oyo peuple aponaki alobi ke bo trahir biso te pe bo pesa biso moto moko pour que to kende na changement ya solo solo la muka yango wana mokolo peuple ko décider alobi ke ngai la muka oyo na lobaki salama to kumba yango boye makambo eko changer pe eko mona na kena ndambo ya cash ba ko mona lokola FCC nde il faut babwaka ye libanda biso to bundaki wana ba cousin na biso to bunda biso na bandeko wana ya FCC cash pona koloba na Kabila ke toko kende élection makambo ko tambusa ndengo ko tambusa mboka ezaki toko te to bunda na ye mais omoni bato to bunda kina bango ba cousin na biso bango nde bakendaki pa na ye yo moto malamu yaka to sala mais omoni lelo place memi biso mais biso totali wana te tolobi likambo ta atako bokendeki lelo boza contre mur et mon ami a solo que mboke ko beba pe bondimi yango na nzela ya communication chef de l'état que mboke za ko beba alors boya to solo la to zalande humble pe na ndimi ete lokola ba papa épiscope ba koti makambo kasi bato ba beba ba nyo ka mitumi sato babi papa épiscope ba ko sala loka malonga te ba uti consulter ba ko ne pas chef de l'état bazong ba kepa Kabila ba kepa mona mboka Fayulu yo monite ke ndeko Kabila akutani na mwana mboka Fayulu te omoni teke ndeko Kabila akutani na mwana mboka Tshisekedi te omoni teke ndeko Tshisekedi akutani na mwana mboka Fayulu te akutani na mwana mboka Kabila te omoni ndenge pasi ekokota na mboka po bato wana baza bakter ya crise oyo toza nango bongo lelo bato ya malamu bato ya motema malamu ba oyo basalaka makasi pour que tokende troisième mandat ba oyo basunga biso pour que tokende élection wana ezali na lopoto babengaka yango fanatisme donc bandeko baza ba fanatique baza ko kanisa ke soki tokei et que tozui tosali loko ya biso ezaneti mwa likopa oyo ya biso te toza na tango oyo ya kobengana bato te toko tuna Kabila yo salaki musala malamu te pona nini salaki musala malamu te ndeko Tshisekedi yo zaki na coalition nini yo monike batu bakochao na kaka alors que yo zo monaki ke libalo ezaki malamu ndeko Fayulu yo gagnaki po population apesa ki yo ba voix ebele lobi ke population apesa ba voix ebele mais le tala mboka komi to sala boni donc toko meka ko manyo la penza makamona pour que
to sangana to zala lisanga to zana problème ya ko boyate oyo koki ko bongisa mboka. Oui, honorable Mouza, to betana ma solo ko le kakuna na Assemblée nationale lelo honorable Pouela ozali moko na bilo na kati ya lamuka ye penza saisir conseil d'état pour na ko funda bureau ya Janine Mabunda on va gérer malamu te kasi so totali bien lamuka c'est comme si ba comme ko jouer na bino lobi lamuka ndeko mamba akizaki kabunde nde ba destruction ki kabunde lelo to monika na kati ya lamuka Pouela pe afundi sous mabunda c'est comme si makamongo sala mi wapi nanzela ya parlement c'est comme si nanzela parlement c'est comme si na sina yebisa yo déjà maman que ndako etando wana ya parlement congolais ya lingaka yango lisusu te pe eloko malamu ekobima kuna te na yebisa yo déjà maman eloko malamu ekobima kuna te oyo wana nyonso bazosala wana yo komona ke na suka na yango ekoaboutir na eloko moko te le vrai problème ya congolais bato bakotala yango te banda parlement kenda kuna yo yebi mibeko combien oyo ezali mpona kosunga ekolo ezali combien oyo ezali ya social ya congolais po congolais alia malamu congolais azwa mosala osoyoka yango kuna kaka obe oyo ya pamba okoka partout ekomi na baréseaux sociaux nyonso me mokolo nini bakoyaka biso bacongolais tomoni ke 7% ya bacongolais kaka obe bazwaka na mosala sikoyo 93% basalaka te soki balamuki na ntongo baoyo kobeta damu babeti baoyo kokende mwa kishayer bakei baoyo kokende nika fufu baoyo kokende teka bato mosala eza te mokolo nini parlement akoloba makambo wana oyo nyonso ezali distraction emonani polele ke makambo ekoleka kuna eza kaka ekotambola kaka boye mpona kodistraire bacongolais na bavrai problème na bango okomona eloko malonge ekozala te okomona yango ekozala te esengeli parlement ezala destitué maman ekoki kozala na makanisi ya bato po ndenge tokolanda na nzela ya baradio to ya batelevizio eza na bato bazali na makanisi wana biso pe makanisi wana na mutu na biso ezali me kokende na banzela oyo ya milai to ya mikuse ekozala problème me kokende na likambo ekozala ke biso baye tozali crise ou toza problème oyo babengi na lopoto les parties prenantes à la crise soki ezali ke bandeko basololi c'est-à-dire que bakozwa mikano oyo moko na moko akopesa makanisi na ye tokozwa mikano tobengi réforme soki tosali réforme te tine kozala te ata consultation eloko malonga te foto kekala ba réforme mais maman consultation ezali makambo eza continuité ya makambo ya mabe otosalaki na nzela ya ba élection eza makambo mosusu te consultation oyo ezali yo yaka pesa makanisi apesa makanisi mais biso tomoni ke wana eza malamu te soki bandeko mosusu bamoni peke oyo biso tolobi proposition ya sortie de crise ezali malamu te ezali kaka oyo constitution na biso lobi ke moto na moto akoki kopesa expression na ye toza na temps lisusu ya koswanaka te toza na temps ya kofingaka bato te likambo ya mboka lelo congolais nyonso asa yebi mais soki tokolanda égoïsme na biso pona kozwa mwa eteni moke ya pouvoir je pense que Congo ekobeba kaka davantage toza na solution mosusu te honorable Mouza moi likanisi na ona tina ya délogement ya état major ekomi lelo na kankokolo lelo ni pelo kokolo ba mingi babi balongola kuna kanchachi pona ba coup d'état na chef de l'état makambo loba mipenze belé on a il y a état major bon oyebi état major ezali bato yo bako kamba bandeko oyo babundelaka biso pe bandima ete ba verser makila na bango pona ekolo ngai eloka mutuya oyo nalandaki na conférence ezali mise à garde oyo bandeko bapesaki pa na biso ba politique parce que oyebi armée eza corps organisé mais tango ba moni baza na neutralité balobi ke bana mboka boke bana makambo bozali kosala il faut interpeller les uns et les autres parce que mboka ndeke kotambola boye toko kumba mboka malamu te na nzela ya politique nzoka mboka oyo Congo ekobonga te parce que yo za na ONG na yo to yo za na association na yo songolo to yo za na association ya batu ya mboka na bino kuna te mboka ekobonga soki makambu ya politique etamboli malamu oyo nga na retenaki na mutu nga ezali oyo babengi na lopoto mise en garde pe na lingala ko kebisa biso ba politique to luka mboka oyo ke liboso to kotisa nyamu te na bandeko oyo bazana la police to bazana armée
oyo bazali ke il faut baza censé bazala neutre pona ko kengela mboka to kotisa nyamu te c'est que makambo ezali mais oyo interpellation et salami non mais ça doit nous interpeller en tant que politique. Il y a la marche en mboka, une mise en question. Est-ce que toko tambusa mboka malamu to mabe? Toko tambusa mabe. Honorable Mouza, Mikolele Kaki FCC pendant ko bimala bango na retraite, si babenga ki penza na même atali élection anticipée. Kasi lope to landi pe moko ya bino na kati ya Lamuka Adolphe Muzitu, yepe alobeli na tina ka ya élection anticipée. Moi te ke Lamuka na FCC, c'est comme si bo tambola nzela moko. Toko tambola nzela moko na bango te, toko tambola nzela moko na bango kuna lobi élection anticipée. Muzitu pe kuna lobi élection anticipée. Bon, na lopoto babenga ngo chantage. Hein? C'est-à-dire que FCC a kosa la chantage a komeka. Aza kokuya makali kali a kotala nazwa nani lipapu ya nani o ngana kozwa apesa nganzete na tambola. Lolenge pe kasha kwa makali kali a kotala na kozwa nzete wa bipo na tambola. Biso to ya kotele me pepe plaza na sima na biso. Tolobi te to kotele misabino. Bino mi balendenge bokoyi makali kali mais boya botele mambala moko boya to solola nde longo ponga na zui na pesi yo mbote otelemi yaka to solola bandeko ya FCC cash tangu bakoloba to kende ba élection anticipée et baso préciser à tous les niveaux. Oui lelo bana mboka bakoyi ko sepela balobaki bato bakomi koloba élection anticipée biso to lobi boye. Élection anticipée, moutako décrété yango azate. Soko tali na proposition ya sortie de crise ya Martin Fayoulou, phrase ya liboso abandi à l'issue des discussions. C'est-à-dire que soki to sololi, to bongisi makambo na ndela ya seni, to bongisi nzela makambo na nzela ya cour constitutionnelle, to bongisi makambo etali sécurité to makambo musu, c'est-à-dire ba réforme urgente et nécessaire. Soki to sololi pe to yokani lokola makambo oyo ememi biso na mboka boyeza na nzela ya ba élection toko won nde ndenge toko kiko kende, c'est-à-dire que bandeko oyo bakovanda bakosolola lisolo wana pe bakondima yango bakodébattre nango oyo bango bawuti kuna oyo bango pe consultation bawuti kuna balobi boya to kende élection anticipée ata toke yango na ko voter bango basana posaka ke basala biso kaka nyamu yo monique bato wana soki toke élection oyo ya solo tolobaka transparente démocratique et puis ya solo penza crédible yo monique bato wana bakozwa oyo bango bazwa ya lelo ya qui sont pour oyo bazakuna te mama ekoleka bongo te. Alors donc wana eza na lopoto babengaka yango chantage. Donc oyo ezali ke FCC soka lobi A bango bakoloba B. Ce qui cache à lobby, c'est bango bakoloba de yango monier bomi mboka bato bibale ozomona FCC cash yango nde bomi makambo mais chef de l'état ko koloba te ke libale sili mais toko kaka na bato na IDPS kabuya kuna bela ki fait mariage coalition kuna na kabu na kikuti kuna bi libale sili mais na yemo chef de l'état ko lobelo côté c'est comme si mon konzamboka yemo pasane pour libala wana mais accord réalité maman liba les ananoute yo moni papier et sinami balobi ke oyo kuna kende yo komona na mikolo ko ya soki ndenge bango ba ko kumba yango wana ke likambo ya mboka bango ba commission ngo likambo ya biloko mibale FCC cash yo komona ba parrain ya mariage bandeko oyo bakoki ko sunga bango bakoki ko ya komona na awa balobi ke non mwana mboka yaka yo pe yaka batu bandeko ya biso IDPS ba olobani soki bana mboka baye balobi ale papa yo yaka bo to vandawa ale bobongisa makambo na bino bakoloba nini awa bango bakomi ko belela bipai na bipai bakomi ko belela bakoloba nini ekozala nde soni mawa oyo yo kaka ndeko mwana mboka oyo atika biso pe asonama za ekoloba okomone kozala bon en fait ezaka kama watu sonye kozala nous comme nous sommes presque à la fin émission ça mokola lelo na ebité mokola lobi penza kichase ningana ki na nzembo oyo ya chanter sema national na ebité soko landi nzembo wana te ngana landi te babi chala mona penza diffamer chef de l'état na nzembo na koloba to pesa ki obokondi lelo ko tika oloba boy nzembo ngo ezali te na yoki na nute yo kango na yoki na nute yo poza ça peut pembenya peuple batangi kombo ya moto batangi kombo ya moto te bon yo mutu batangi kombo moto te national vraiment azali kolobela et tout tika chef ezanga ite ngala yo kite toi Tshisekedi ozo kwa pe ko gérer te batangi kombo ya moto bon le nzembo wana na yo kite mama
nalingaki yo pesa nga makanisi batangi kombo ya moto balobi boye na boye te kotanga balobi na ke honorable moko eli ya boye ya wapi ko baka keza yo honorable Muzati na yoki na note ko yeba pena ke wana ngai na yoki na note mais soba na bite so to ko yoki so makambo yo soki yo yoki sangeza problème te mais makambo yo ya kosolola ya kotanga ka ba kombo ya bato na ndenge ya kochola et ya kamala mute ata yo za artiste mboka eza ya kokufa toza na besoin ya kofinga ka bato te yo monaka bandeko mosusu balekaki na nzela ya singa balobi ndeko fayi moto ne kosala malamu te na lekaki na nzela ya télévision na isi bango makambo yo suka kaka wana parce que soki biso to telemi to répliquer et kozala soni oyo ya kofinga ka bato boye est-ce que mboka oyo po bongeza ya kofinga ka bato alanga nzembo te alanga nzembo za moto ya pesa katoli ngai na yoki te même alanga nzembo za moto ya pesa katoli atalaka makambo ye koleka na mboka pe ya lobeli yango polele donc soki makambo ya mabe ezali eza na ba institution oyo etalaka nzembo avant ebima ezali ndenge nini mais soki nzembo ya lolenge wana ebimi eke bandeko oyo bazali na musala wana ya ascension basali musala malamu te je pense que bato oyo pe bazali bakoki kosala musala na bango pona biso bana ya SID toza bato tozaka na ba valeur toza ba citoyen engagé pour la République makambo ezalaka ya moto to ya moto yo tolingaka kolobela yango te tolingaka kolobela nakotaka makambo ya mboka oyo ezali ya baindividu bakosala liseki na crise oyo toza nango nakokota yango mpona nini botika tokota makambo ya mboka peuple ajuge biso peuple atala makambo tokoloba ezali mabe to malamu soki ezali mabe to bongisa soki ezali malamu to continuer lolenge oyo biso tozali koyebisa bandeko ya FCC Cash mboka bokokamba mabe boya tosangana tosala ba réforme pour que tokamba mboka elongo na mikolo ekoya. Oui, honorable Muzali yo penza peuple congolais sepeli passeport comme na $99. Mboka na Congo to mona passeport eloko moko spécial kasi na mboka mususu eza nango eloko te passeport na Congo pendeza ki ba 180 comme sous PD 150 pour la kozongo mais lelo penza passeport comme na $99 na ebité na bino pe la muka bo ben la fachi betonke makambo yo bino boko mona mboko eza lisekia toza ba sous-homme malgré cela ya la gula blokaki na lobé bon yewana ngala koyebisa libala oyo FCC Cash inde makambo eza koboma mboka soki bato ya akash balobi ke FCC nda blokaki sikoyo nana fungoli bulu yekeza na mboka nani afungoli sikoyo soki ye afungolaki akangaki nani afungoli sikoyo oyo mboka eza ya bulu yeke na tongo soki gouvernement lobi ezali boye yokoyoka ba conseiller mususu baye balobi makambo yo ministre lobi ezali lokuta ministre ko ya pa lobi oyo kuna bino bolobi lokuta mboka tambola ka bongo batu bakokamba batu na mboka bongo likambo yo lobi ya passeport kende na $99 na yo déjà okozwa moyen ya kozwa $99 wana te yo kokende na $100 bakozwa nselo $1 te kende nango yaka na passeport nga na ndima yo soki bango moko basala makambo wana balobi biso to fixer au bien obe $99 makambo mususu etali biso te makambo mususu ngo ezali nini yoko zo passeport $99 c'est vrai que montant oyo bato bakoki kofuta liboso visible na invisible oyo mwa kanyaka po sala boye po ya kofuta mwa moke c'est vrai que ekiti mais ko kita oyo ekiti tango ko sala comparaison ya niveau ya vie ya congolais oyo azalaki nango tango akozwa mosolo wana $180 oyo koloba po azwa passeport na lelo kozwa akokoma tina 150 to na 160 okomona eza ndenge moko te yo kokoki kokota likelemba olie na sima ya sanza mibale olie oke kosalisa passeport mais lelo kolia likelemba te na sima sanza mibale po yozwa $150 okende kosalisa passeport ekozala 90 te ezala babiloko ya mike ezalaka pe ekomisaka yango monene ezalaka bongo et puis l'état yebi yango atolera yango donc pasi ezali kaka ezala kokoba yo yango omonaka ke bakongolais nyonso bazalaka na passeport te et puis congolais passeport ezali carte d'identité bon dans tous les cas oyo nyonso tokolanda na ba réseaux sociaux ngai na tamboli lobi tina 0R na koluka communiqué officiel nanu na moni yango te
nazomona kaka commentaire ya ba réseaux sociaux mais biso ba tolobaka makambo soki to ya pa na bino boye tolobaka makambo ezali officiel soki ngai na ye na télévision na yo pe na yi koloba yeba ke makambo yo na moni yango pe na kolobela yango o ya ba réseaux sociaux tango communiquer officiel e kobima to tala est-ce que za penza yango wana 99 est-ce que na 99 wana yango penza ko sala ko bakisa ta moi mais ya likolo te na pasi yo toza nango tokotala kaka matondi mingi honorable Musa merci penza merci nga pe na kopesa yo merci mais na kobakisa likambo yo pona ndeko gouverneur ya Kisasa ekufi awa to bandi mbula boye Kisasa ekufi na kopesa ndakisa kuna na district ya Chango donc tokomi kokomande na enclavement nzela o etikala o ezala kaka ya pilon soki mutu akokendera aéroport to awuti aéroport azali kokende yo ba continue balekaka bango embouteillage ezalaka sens unique biso nde batu pamba toyaka kaka mulongo malembe ekomeli biso pasi nzela yo kende tina seko maf oyo place ezalaki batu bakolona ndunda kitoko pe pondwa kitoko ezolema na Kisasa nzele kufi soki yo lobi okende cimetière ya Kimbanseke kuna esika hôpital ba Kimbangisi ezali oyo kaka Chine populaire nzela réalité bandi na Saint-Thérèse poko makuna nzela ezalité soki yo lobi okota nzela ya Mokali okende ti kuna na terrain ya Sewambanza ezali mawa mingi okota nzela ya oyo keibe katef ekota ti mapela mawa tro banda hôpital oyo ya Roi Baudouin ya Mutombodi Kembe pe okende na dépôt monene oyo kenda sango sepu Congo mama ezali mawatro bosiko toyi na nzela ezate bebi koleka yango bino malembe 6 km yango kozombenga botikaka biso to insistaka pa ya bato po bato oyo baza censé ya kolobela makambo oyo bakotala est-ce que kuna na banque na compte na ye koti to ekoti te balobelaka makambo oyo te parce que bango baza ba vrai représentant ya peuple te ba vrai représentant ya peuple bazali place mosusu alors tango biso tozoloba makambo oyo ezali na intérêt ya peuple na biso pe toko continuer ko insister nango est-ce que soki lelo bandeko basali nzela biso tokoboya yango tozo c'est la so de moto c'est la te awa toyoki balobi décembre mama mato ekaka ya mama yo pe lokolo za kana micro na yo ngana ko yatangu na mati likolo wana na telemi bo yaka na micro mbangu mais décembre soke leki mama bakolo bali susuni pombo ko za biso to fêter les 30 jours na baso de moto na biso to monyango te on a pété na yo to liki a été ti décembre la mso ko sila abi bato ba ko insister ka moto ako bloquer makambo nyoso mbongo ebima ezara sele ya la guli to beto na libala na biso kuna la mwana liboso ye na libala mwana liboso ye yo ka babi ministre ya finance na zo bloquer ba mbongo pote musale si bon lokola za mwana ya liboso ya libala baluka solution mais solution eza na bango mibale te solution ezali na makambo ya mabe salamaki na mboka pona nzela ya ba élection solution eza ya ba congolais nyoso solution ezali congolais lelo alingi bandeko oyo bakoki kosunga Congo bateleme lokola bandeko ba episcope batelemi longoni ya makasi pe balembete wana ezali mission prophétique na bango ata bakofinga bango ata bakolobela bango mabe mais lokola bakosala musala oyo ezali ya malamu bakongolais oyo nyonso balingaka Congo bakosepela nango bakoba pour que tobima na crise oyo matonzi mingi honorable Musa merci na balandi balaki so partout dans le monde entier le peintre soleil qui m'a matali mboka Congo non honorable Musa quand même to presque à la fin to le békanati na crise oyo kotambola mboka mso Congo sur ba consultation ba actualité penza ya mboka Congo tokomi na suka merci na ozekbo na sima caméra Junior Tankway merci na balandi so partout dans le monde entier merci na sponsor officiel JBB Papa Social depuis États-Unis bienvenue na mboka Congo na mon vieux Sele Tunga de Lausanne to tombeli openza boye malamo na mboka na Congo ngala no solinza mazongi te tokutani na micro zali koya